Mon atier, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette et la fleur, Nadambu. Après avoir défilé là-bas, cité Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo Température. Et yena mo pepe asika. Ya tobina Congo Température. Et yena mo pepe asika. Bonjour, Nabatnos Bozota la Marciano Bia la kamikaze de la presse. Autrement dit, maman livre de la presse. Ça la bango bele bele maman c'est ça va sauter. C'est ça coupa là dans une époque il y a Olive Lembe quoi. La première dame de la presse, Marciano Mbia, Akobo ya boine niveau de foot à $4,500. Et aujourd'hui dans cette émission les rencarts, il y a Melbino, artiste et musicien mounene au nom de Pida Star, ou Azali parolier, mais là comment peut chanteur, comment oyeba. Tu aimes bien d'abord non mingi tolobela affaire escroquerie. Pourquoi? Tu voyez baba escroquer nanani. Tu tourner d'abord Azala produit à Koffi Olomide, mais si bitement tozo kake Azali sous na Koffi central té. Et ça parce que ça tétine Koffi Olomide bengani. To Koffi Olomide ça à mesure té. Il y a ko produire yé les sali qui base la sous ensemble té. To ndengeni. To ba simba ki ba kisi muto repé ça zaté. Bonjour Bida. Bonjour Kamikaze, maman Olive de la presse congolaise, donc on a les Bonne santé. Ouais, ça va, Dieu fait grâce, on est là. Santé Kimia Penezali. Ah oui, et là, ça dit que la kamikaze de la presse, première dame de la presse, maman Olive Lemba ya Kolukayo, ils allaient plus actualité où il y a affaire na yona Koffi Olomide. Bat bazota la yo balingi ba comprendre au juste ezani ni yona vie na quadra Kouraman. Non, il y a rien sauf que kinga moko na s'est décidé vie ba réalité na moni na on a kuti et balanité na unga ndo kanisa. Tu vois? On s'est décidé na c'est lâché puis c'est ça. Bah réalité c'est un peu trop vaste. Bat ba la biso ba comprendre té. Bato batala on a besoin qu'il y a éclaircissement pour que ba comprendre. Bah réalité c'est-à-dire à ça bon produire yoté bien yo impoli na bingani. Ah, ça est bon c'est un numéro ka bon c'est que bat na parlé ba sekanga bat ta c'est Koffi Olomide, le patron de la musique congolaise. Number 1 mboka o. Misenya kwa na Koffi Nambong na RDC. Personne pour moi, il m'a dit un grand Mopao. Dans Mopao mais grand Mopao, le patron de la musique congolaise. Par là pida ozo banga Koffi Olomide parce qu'il a traduire yo en justice dans zone di makolobate. Est-ce que moi justice et moi ma musique, tout sur la musique. Nga musicien. Tout sur ma faisait musicien. Bref, Koffi za na promener Koffi té, na et Koffi, je sais pas, Koffi ayana makambo sani. Koffi central ndé. Ne kende pas Koffi té, ne kende na label ya Koffi central. Koffi Olo na ngweza Koffi. Je sais pas. Na habité ngalika Koffi central c'est tout. Koffi central et Koffi central. Label ya lo wanted record. Elle quoi ba public comme studio, ils allo quoi ba F victime. Elle quoi ba belé ba go là ma belé donc c'est ça. Et ça, donc, on a décidé, vu la réalité, mon côté, c'est plus singaté, on a décidé, parce que mon île est là, alors on a manette, s'il te plaît. Mon disque est mais, au bas de basili trop, disque est aussi là qui banda mois et à janvier fin, donc fin janvier. Et alors pourquoi ils ont batni so balimbi sangana no apaliska ba talanga, parce que le long na kolba kinaza on a pas problème pas trop de problème mais comme on ba ranking miki na batu on a yemba kin album ba TJ ba territi bobo les pertinent ba medenga sa ba medenga saki ba ça ebele on a ba vient sur nani c'est qui encore le nom Chris Ampera ba ebele
On a un problème d'engenin parce que album est yo et ça que yo zali musicien soit Yahweh Ranson ou soit vous en êtes musicien moi ya jibe no c'est la jibe ti rolobe bi maman yo et koko ma selon volonté na yo. Effectivement, tu peux avoir raison, mais le problème est zanini. Nga na ba moyen ya ko bimisa album nanga on atindi na kana kizala. Ozomona. Yo participe dans studio oyebi niveau de musala na album oyo. Parce que nanga ki na sa album oyo, on a sali oyo. Ba tant ba ko banzembo ba non effectivement ça pena yende pena ko banzembo wana. Et ça musala on a sali. Banzembo zo pesé tellement makasi et tu travailles tellement dire ba parole qui makasi nanga te et album on ki ndika bongo. Mais na moni ke bat balinka ande batute. To linganité ngala kene la Kofi Central pour produire album nanga. Et produire te mais e bimiselanga album. Na sa album nanga na ibandeli ya ko manzembo ya ko ba mélodie studio mbongo nyonso ya mbongo nanga push. Et leur Kofi Central est aidé na. To longwe wana. To yena ba tournage ba clip. Na sali tragédie ratée. Na mbongo nanga push. Na sali pite 4 picoust. Voir même le tournage qui a figurante au Tantine na sali clip on a yé. Et d'ailleurs tu joué qui rôle ya la figurante principale Kamikaze, maman le de la presse congolaise. Dans ce clip on a eu, puis 4 picoust. Et puis dans ce clip à générique, na mbon na push. Et puis clip il y a Teddy, na il y avait un Chris Ampère, ça qui va insérer déjà. Na mbon na push. Alors na posé la label kaka ebi misaka pona et permet label moi pona moi promotion puis pona tu vois Kofi Central ça pèse. Aux hommes bakoyo kana bat musu ba ba kingate bakoyo bangana o ba Kofi Central bakoyo bangana pe na sima Kofi Central réflexion ngezaki wana déjà dès le départ zaki na ba lakini ya mike côté ba pourcentage parce que to jouer qui na contrat ya bo sali vente après bokabol pourcentage déjà na sala ki 95% ya musala nanga mais ba proposer nga pourcentage moi ya mukie makasi oyo na boya qui même mais ben insista que moni na taille peu avantage mais désavantage Kofi Central j'avais accepté na pesa qui album nanga na Kofi Central depuis mois de février. C'est-à-dire que ça li ba clip aussi ba chanson soyembi au PC CD que yo Canada ku ay ba so que ça bien to ezamala mte to ndeni ba tala ba peut-être ba comprendre mal omoni même côté kanzembu tant on est ça parce que natekela no ko na banzembu na memele banzembu sa l'audition et presque kinga bimisi yango ba banga meyo comme ko pesa mutu nzemba pesi mbongo te eza œuvre d'esprit ba pesa mutu asa la audition il faut yo keloko otekela tu vois azo tan ko kango ces années c'est bon après c'est comme ça que ça se passe yani mon label na nimi nanga te ba tout bazamba label bola nanga et ceux bazana ba artiste o ba zoa 100% ba yo kai ngana za chansonnier do benga ba parolier na betana orchestre ya mutu mokoti eza album nanga liboso nga za lokola Fabregas te na lokola Déplique te na lokola Robinho te na lokola Fali te na lokola Ferry te o bayeba ki na bayeba ki bango na sima ya bato nga mute bayeba nga nulle part na bana ko te kan album nanga liboso on a beta orchestre ya mututi ozo comprendre nazaki obligé à prouver Kofi Central ba œuvre nanga malgré tout ko fait bien comme parolier mais ki bango quelques chansons ya album na pesi bango ba yoki esprit album nanga ndenge izala. Mais c'était depuis le mois de février. Tant on a mis bango produit finité, ça veut dire qu'ils mixé, masterisé. On a mis les croquis. La pesi bango, ba exactement Kofi Central ba bien bimisa coffret moko coffret wana bazo pesa un combo ici on travaille. À Kofi Central ici on travaille. Ba nga bazo nzembo nanga moko, bazo nzembo JDT moko, bazo nzembo ya petit morceau qui na soki Rambo, na bien écouter soki Rambo. Rambo, c'est Rambo D. Babengi Rambo D et nat mususu bazamo belebele wana bazanze moko basali coffre moko Kofi mo patenze moko basangi sina nini wana ba misi Kofi Central ici on travaille j'ai pas compris basanga oh non tu patientes et comme mois d'avril OK comme ça février na patiente avril ngai moko na publier na Facebook partout que comme les 3 mai parce que nga botama les 3 mai disent que tu as mais n'a pas qui les 3 mai ouais na za kupona bongo te et za kupona na pesa qu'on a idée te na botama na mai na pesa qui mais parce que
tant ça qui synthèse c'est banze munanga et ça qui nanze mo tant za larme de mon âme ozo benna makelele mikona ki sasa nzembo wana ezo benna makelele na ndenge nini koko expliquer bato bazotala biso et na sana mamanol ba pona bosana à partir de wana na soutira ki titre album pour le sotel album belé manaki sasa et belé oyo yebina ngana yebino batana batas ba yebi ba musicien mis album apesi album titre mambweni mais au koyo kan album na ye ayembi atanze mo côté ata paragraphe mo côté ozo parler sur mambweni et puis ça passe ozo mona wa bin album titre on Jean-Jacques titre album mais la carte album ana ata Jean-Jacques azati et puis leki nango ba kuma minko zo ma Jean-Jacques wana tana générique et puis ata crimoté de Jean-Jacques wana et puis leki nango ozo mona mais biso tant que ngana komaka nzembu vi na ngeza nzembu na meko sala effort titre album nanga et correspondre pe na makam on son album yango boka banzembu loko ba pité 4 picoust banzembu loko ba larme de mon âme banzembu loko ba son excellence ba les on dit ba ekenge place na zoyemba ke moi so lingi na bar soko tchele mael été ba koyi ba na boîte. Oui, mais Pida, toi qui es essentiel, le actualité. Oui, ça dit que la première dame de la presse, maman Liv Lembe Akita Awa Yango, Ezanin ou juste Bozoé la Kofi Central. Non, Kofi Central todo le l'autre, sauf que ngana lobi na longwe Kofi Central. Longwe pour na cause nini. Clara Kalombo la crème des bandales. Faut ba yeba. C'est clair. Na longwe ngana koti. Botal ba interview tout vira mbo salaka. Ba interview nya so Kofi sala. Kofi zo parler sur Petwana Rambo. Alors bah Petwana Rambo beaucoup album naï et azo yemba bien beaucoup yoka yenga kuna yeba kitenda c'est explique kawana ce que kinda par la si ba masana Ibrator alors bah normal ce kinda à part la Sergi d'été il parle ça normal mais so bozu ba intervenir au verra moi ça na internet même à ça na ça ba chaîne ngano tala avec Kofi le midena na parler na biso tant le black album nanga ba vraiment bon Petwana boyo ko banze muna vraiment na habité vraiment Petwana vraiment musala banzemba petwa so boyoki yango non na ebite quoi ozomona alobela makambo nanga autre mais pour ko faire chansonnier ko fa comment nzembu ngana comment nzembu ozo comprendre et là salinga passe za moko ya mibale ya liboso na pesa album nanga na Kofi Central banda mois de février l'autre na juillet ça fait 5 mois contrat til lelo na signati contrat na lobi bien contrat nanga til lelo na signati na ya Kofi Central plus de 42 fois. Oya non ya ko signer na 12 heures ba avocat boye o di famille ye contre yete o non avocat en audience moko bo photos de l'avocat bo fan da 10 heures 16 heures at fo benga directeur Kofi Central bo a mbino azo ma téléphone te mais bozaki déjà wana ozo mona na bande ko supporter après je t'ai invité quelque part na bandule na bango et na ki ser na nga sindi azo yemba et mo ba parti muke ya larme de mon âme album parce que yo otekeli yango sindi te peut-être neti yo teka no banze motekela ba fali pour pas emso okipa otekela yango sindi emso ko faire OPCP sous deuxième chance ayemba emso otekeli ete ngana ebi kandi lelo te na ebi kandi na Inas ngana maestro na ina wana c'est ma sœur sona na posa otekela sindi eloko epi na koleka pas sindi te parce que moi j'ai demandé à monsieur Kofi Olomide tuni boss est-ce que nazana plan mon na proposango la star Kandi abinanga vraiment n'habite quoi banzembu yemba ngamu na kumango donc ça veut dire que na ko nzembu na proposer Kandi fona na pesa ndemo pa okaka après ndako décider bato bazota la biso ba yebi que tout ça quand même ba intellectuel non au cours cela me sauter que lango déjà Kofi après c'est comme moi $500 au liango et après tant comme ce qu'on a besoin œuvre nos d'esprit ne le tombeau qui tonne naza mobola menala la sunzala te c'est-à-dire naza mobola menala la sunzala te na verbe na lo baraboye naza la kola ebembe bo pimelanga ko sekana ko lela kasiko polate omoni ebembe ka mutekela ko polate poko pola na tire na ye ngala ko na ko teka na sala nzembu chaque jour omolo na pourquoi je t'invite to sala ba mon studio ngai innocent Nadia Abdul lelo genre ni nzembu eza ka musique to sala nga sala musique nga sala ngate ki nga sala hip hop nga sala R&B nga sala jazz o nga kutu nzama merengbe e bien ngote
Donc on a ça la afrobeat, on a ça la musique. Moi je fais la musique. Mais puis da batbota la biso vraiment ceux qui n'ont tout nos questions te ba retrouver vraiment émission intéressante te. Yo lobby bien que ça qui produit à Kofi Central bo signer qui contraté. Alors net ezalande ni yo mutu au signer na mutu te contrat et ba ni ndenge ni OPC banzembo. OK, c'est ça que je disais. Peut-être vous comprenez que bien c'est. Et ça label. Nga non na sala album ya libo, non na sala album te sauf album o. Na bete na orchestre ya mutu mon côté. Donc, ton na label, na bi ki na pour produire nga. Comme baby nga non na album te, no ba yo kanga ko imba quelque partie. Sauf côté Kanzembo. Il fallait au sala qui chona 4 koka vous appelle Nzembo ou déjà clip ezole kana télévision. On peut on va yo ko soit Nzembo na kala. Effectivement, tragédie ratée za qui chanson promotionnelle. Nous avons pas problème na Kofi na tragédie ratée na mais c'est Gabin Tokodi on a Mbaki parce que c'est un problème na zala jamais problématique il y a on a aussi avec le gouvernement congolaise ba conduire mboka nso ngo bina chapeau na respect na bino vraiment konza mboka boka ngamo na bino pida star patriote congolais et c'est beaucoup ça effort na gouvernement na biso en place bobak sa ministère moté mabe hein bobak sa ministère Kofi Olomide motema mabe vient tasungi na lancer message na mboka na bakonza mboka baba sa ministère a monté à mabe pour na mboka so monté mabe comment sa profession comment sa métier vraiment na ba attention à ça la batunini mais apparemment on jouer na respect nanga au moni ba balinga mingi ba mission bazalaka et ya ze lo côté ye alongba yenne nani ba balinga ba tabongo parce que biso neto na moi respect to na musique on a bika musique c'est que bazo trouver nga aye to manipuler. Bah moi, au moins, je me la tragédie ratée. Je peux même citer des noms, mais c'est Gabin Tokodi. Na saline zem, t'as le niveau à clip wana. Attends $400 à Pamba à clip. 400, je dis ça à la télé, $400. Et bon, c'est comme je dépensais plus de 1200. Moi, je te dis la vérité. Na tourné na Cédric Mbango, le même réalisateur à celle à Kofi ba clip, ou à celle à ba ou le Longomba. Je dépensais plus de 1000 tournage à clip wana. Mais Pida, est-ce que s'il te plaît, tout cela, il y a ça qui n'était na ebiete to mwana te ana poto atina mbongo ne studio parce que na lobaki na album nanga na te Kanzembo te bat bala nanga bien na lobaka boy na émission tout ya kala botala bo se référer na te Kanzembo te muto lingna yeme na album nanga azuka charge ya studio na ye azu charge ya ba clip azuna charge ya promotion ya Nzembo na ye on se comprendre atina mbongo studio na sali Nzembo atinda $400 à clip ya avance. C'est les clips comme la bien gagné dans un déplacement machin et ça moussa nanga na bimisa kinda muna zenango to sel ba clip et sili c'est bon et sili faut tenir nanga nezarat monda munanga on a sel penser pour Nzembo na yo et pour tenir nanga promotion oh non c'est bon t'inquiète promis ça la colimo quoi bien mbala monde pour tout mais j'ai tellement la confiance na yé bête que j'étais to sol nem non na tanga na YouTube na zui clip na tsana jouer côté na YouTube paf ti lelo abinga ngate na komela fondaka te Waranga mabanga sale mission na koti na site koti si ba kimine. Donc ti lelo azana poto na yebiete na mona ete tout solo na téléphone. Ti lelo papa wana ti otala la tragédie ratena na kisata ti nde betaka na ngona babara wana. Promotion na ngai ya poche mbo na nga poche. Dans na boaki yo kabenga $50 na futeli Nzembo ya monsieur wana na télé. On a yembela ki ya ofele. Tu peux manger. T'as la grandeur ya motema mabe. Parce que elo ka bon to dénoncer en côté solo biango bato ya c'est la mataka na télé. Non, c'est la vérité en la vérité. Pida toloba actualité ezalelo o esali que la première dame de la presse maman Olivier Menakna quitte na jet privé nanga awa epana yo. Tolingi na to yeba bato ba otala biso na biso ba yeba. O tekela ki sindi le cœur Nzembo wana ou bien ba yibi yo no zali ko réclamer ba droit na yo. Non, koyiba c'est ba koyiba Nzembo te ko fait l'homme déjà quand même responsable za mukolo. On a respecté azam modèle nanga azwina mbongo nyonso apesa ki ya transport Kofi Olomide ngana koleka jamais na télé na mabe ya Kofi ata soki na yebi yango na ozana façon ya kolobela yango ozobanga parce que za grand mopa okangisa oti ezama mokoza grand mopa oti ezama mozala kozala na manière ya respect tu vois ouais ezama mon manière non vraiment azana mission ozokanisa te na ja na ndenge mona mission na te Poupa ate abino mwa mingi. Oso na Pida Star licencié artiste et musicien licencié. Hein donc au moutni fonctionnera normal. Je peux pas passer à la télé pour qu'il n'ait pas insulté moutou nene le Kofi Olomide. Et
nalobi bien et puis na répété que bayibi nga nzembo te bakoyiba nga nzembo te mais na trouva qu'on peut être na canal la promotion tant que tu veux faire la promotion et on ne sait jamais et peut-être va faire la promotion et on va attirer qui moi 2-3 paroles il y a l'arme de mon âme mais comme signaler que n'attendait na sepela qui n'a ngoté tu vois mais c'est que moi je déplore banda février on a Kofi Central tilelo il y a certaines personnes au monenga mabe et bazo quand ça peut-être que ngai nazo avancé te ou soit na négligé banzem na sela ki bango bolimbi sanga vraiment ezangate ezangaité eza label on a kendaki Kofi Central bango basali ki tilelo album mate mais tozu décision moko tozo bimisa album au le 8 août le 8 août tozo bimisa album au donc ce que bimisango comme nani producteur ou soit na propre moyen na yo ou soit tu es trop déçu de préférer au bimisango car tout ça déjà bikila qui la spirituel que oui confirmé maman au livre de la presse et le cœur Makasi non ou soit aussi déjà producteur Jimmy Achoki ou soit Jires Malele bon on va producteur Jires Malele producteur c'est c'est bien c'est là Jires a fan et moi n'anganya fan na PC mbote skazali ala na biso donc tout travailler na Congo température et c'est sika auto exposer album na biso Congo température na bandele encore eza ya ser moko asunganga mwa mingi comme on est Rosette la fleur oui Melinzembo oh nzembo tsala clip na wana Rosette na PC mbote ya na Hambourg Congo température et eza site ba rozwa album les 8 à part ça on a quelques clips au Salamaki ba otu balinga ngai vraiment on s'appelle la mingi qui na iTunes na Pidastar sur iTunes ba télécharger ba clip na bango ba on a vraiment bosomba yango moi 1 euro ba $1 na bino na oboko somba album nanga oboko télécharger album nanga et ko permettre na producteur te et ko permettre nga na longola mo ba 100 mo ba 200 na futaka na ba chaîne pour la promotion ceux qui na producteur mais je pense na relégaté pour na se lamenter encore une fois et ça c'est lamenté té vraiment mais ça et SOS on a celle na ba artiste na bandeko ba yaya na nganya so bolanda nga bolinga nga naza moi na bino nazali ki na artiste na bino nga na bika musique na nganda bangi beaucoup na bino ngati na ba terrasse ba loenge beaucoup ngati donc nga naza na ka musicien na celle œuvre nanga album ezobima na août na salle musique oui pida to comment na salle musique mais tant ba koyoka banzem o eza na album nanga tant boko banzem o na salle album o bato ba za sensibilité ba olela o ba za pena sensibilité ba olela nzem on a larme de mon âme au ser nanga sindi ayembi aye koyemba c'est trop dimia ça moi miki na bandule donc oui ozolo bela penze mongo mingi est-ce que to koyo kangote en live na préféré bo qu'on a album mais yo oza musicien to yambio et alors to comment la sona souka émission to kabona karaboé sans que ouais maman quelque chose ou soit to koyo manzembo zo le cas déjà na télévision mais le Rosette la fait nzembo Rosette eza déjà ba mais yo ozo silike la sindi les cœurs to comment la sona souka mais ozo ba ke Kofi ayibi nzembo mais yo pe oyemba nzembo Kofi non Miami sonanga na biteke Kofi ba yibi nzembo nanga to za la clair Kofi ayibi nzembo nanga Kofi Olomide Matika Kofi Olomide grand mon père de la musique congolaise ada Kofi akoyi banzembo nanga te Kofi akoma danzembo si comment te keye azui parce que a monique yo pe ozwa ki ayo yemba kit Kofi Olomide s'il te plaît toi qu'il malembe pas toi comprendre biso Kofi ayibi nzembo nanga te pe Kofi akoyi banga nzembo te vous comprendre Kofi Olomide eza Kofi Central eza Kofi Olomide to tchango bongo bango nde ba producteur nanga album nanga eza pa na bango bazan la droit c'est la promotion eza rôle na bango mais on a mon ma bezanini déjà si l'auto signé contrat ça fait 5 mois on a osé ça va mélomane ba mo bailler comme une aventure pour l'album est belé ba parolier ba musicien belé surtout ba parolier et bi makate
ozomona ce qu'on a lingi te nazala na rang bato wana nasalaki album pona na yo sango binote na ba jaki te na ndeko na bazawa te nasalaki album pona ba meloman bato bazana bandako bazela ngwana il faut ebima ozomona sindi pa koyema nzemu nanga nazala nga wana c'est normal ko fa koyemba ngo soit mission mo quartier latin ou soit muta bureau quartier latin ro kepe na mission mo boy ayembi ou soit a parler sur nga ba parlera déjà sur nga voire même confier moi le bela pona nga ba TV et la promotion ba ça langa tant que produit na bango mais et là on a mon ma parce que ça fait 5 mois auto signé contraté ça se passe verbalement mais ba ça la promotion ya banze munanga na omi obanga suite à malonga na zwakate na décidé que album nanga nazali sur na Kofi Central T donc batu ba retenir que ngai Pida Star ngai le chansonnier nazana Kofi Central T album nangezo le 8 août oya moto zo banda. Ah oui, merci beaucoup Pidando de mettre le émission dans notre côté pour que tout mettre fait dans cette émission et merci Mingi na tonton a aidé na caméra zama pambola vraiment pour na bolingo paix considération paix sinanga merci Mingi na Pida Star do benga et dans la qui est dans un professionnel même si 4500 € mais toujours ça la carte toujours na batu bien et le bani au comme ça va fan na yo pe souvenir nini ya bio zo garder ya Kofi Olomide pe le bani gentil ko le balanga mon pas même si vous a sousna Kofi Central il y a bien pour mon papa na ngwa chapeau pour respect papa na biso wana ngalinga ki mo trop ya modèle nanga il y a les bosso na souvenir c'est trop dur parce que ba souvenir na e pas nanga izaka chaque jour et puis et pas ya pour na yena vie nanga aza toujours a Rosala toujours Kofi Olomide c'est mon papa azam modèle nanga non répéter toujours modèle nanga na ndenge ya musala na matière ya musala parce que aza boss te maza bosseur ne moi mi benga pida benga ming bosseur ko benga boss te ngana bosseur et na ko fana na vie wana na zui déjà belé na moi tant qui ba visite na sel pa na ye na zui ebelé apprendre nga eloko mo o na tikala jamais ko yeba na vie nanga abi nanga pona za la Kofi Olomide lelo na trichate ndai bisanga simi ce que moi l'autre appelez-moi des signora Carmontero signora Fogueta ou Simolvich Ambrel. Alors 25e veillard. Le 25e veillard, les 107. Ah oui, merci vraiment Naopi Dendo Dime Koleka et merci Mingina Clara Kalomo. Mais pas retenir vraiment s'il te plaît, pas retenir que album Nabino et si la bande mois de février, album moi et en août. Mais album ya chansonnier ba ozo affiche affiche moi ça malobia. Mais il doit ganga. Ouais, affiche zo bima déjà et dans 2-3 jours affiche les seront disponibles. Album a été comme sur toute plateforme. La plateforme est album est obima. Nabi tout, iTunes, Deezer, partout aux albums Nabino bo télécharger. Un franc Nabino wana ndeko permettre à artiste Nabino à survivre. À son matin mususu moi ma photo pas coula, moi les transports. Vraiment na août album est obima. Okay, l'album merci. Du chansonnier. Ok, merci Nayopi Dapé, merci Mingina Clara Kalombo, la crème des Bandal. Et merci Mingina Espace Répétitif Soto tournée mission empreinte. Eux se retrouvés na Bandal et Sokomika na Bandal vers station Bakaya Otuni hôtel empreinte pour découvrir encore facilement. Et merci Mingina Bino Bano Subota la Kanga, je reste malele Jimmy Achoki, merci Mingina yo. Ouais non, tiki na yo boa kapeto kabwana zembo ya Rosette la fleur. Et na sengi Bino mingi boy bo mesana kombo oyo. La première dame de la presse, maman Olive Lembe, Marcel Nombiaye. Son ala tibia, bon ça merci mais il a griffe kitoko, Hero Fashion, Carlos Malungu, son gola ta bien, Kaloko na la merci mais il a bienvenue bien toujours la motivation de Londres et merci mais il a ba na tout à Londres ni kibino mingi franka kifuka ko na peso ba mbote na yo mbote mingi na Hercule bon voit tout et mbote na ba tunyo soto botala kanga ko chokota batinza ko bina. Il y a bien Bazalina, bon, soupe le couteau, le roi David Loketo. Au ça, elle est moussa pour foutre à Kimi. Parce que surtout, David Loketo, c'est escroc. Ah, la baguette. Même ça reste escroc. Vérité, ils en ont crime, vérité, ils en ont vérité, vérité, ils en ont ils en ont vérité. Donc, c'est ça, on a la vérité à tes autres qui ça. L'essentiel, on pose la vérité. Ouais, on a fait Simbo, Ming, n'a pas tout balinga, musicien congolais, ou tout artiste congolais. Ming, le sambo n'angezali. Nzamba kata ming ba 2 semaines na batu nyonso bazo sambela ki musique congolaise développé te pour ça na batu mususu da ba bonga na bango balingi te batu mo bonga bazala ka bango pour ba Pida Star ba bimate pas grave nzamba kata bango ba 2 semaines na bakisela ngai pour ngana ko fana ba 125 ans ngana zana no vraiment pour misu batikana ba 5 ans
na ba 3 ans et demi ba kufa na bango. Voilà, on se voit qu'elle a fait Kofi hein. Ba bisou mingi mingi na JC Mopiri JB Kumaluta na pesi bambote na yo na ko bossa na yo te ko ata ko bosso na staff na nga ezo sala nga bien makasi les linges sales se lavent toujours en famille. Kamikaze. Et vraiment na éviter ce qui ngai pena na bandeli sus ba tout balinga Kofi Olomide au moins na bino. Kofi ana modèle nanga ngana ko na ko belo ko na pona yiti ndezo kanisa déjà ba kanisa bongote na lobika ke ngana kufa na ba 125 ans net vera mbona ba 100 ba na ba 150 et puis ndenge ba bram vina so rambona taka ba tuba lukile makamba daya tikala dato zana epena donc na moteti d'ouvre mouem la nouvelle collection na pesi mbote na Gary Miguel bon séjour Kinshasa Gilles Tembala mokonzi ya Pontoise na pesi master ngai nani DJ Mas les boss Kingston Sono, Blanchard des plaisirs mon ami personnel, na Pessimbote na Didi Mbelani Steffi, na Pessimbote na Yves Bombito pièce rare beau-frère nanga mobile la grande sœur nanga Zina, na Londres na Pessimbote na Chris Ampera, empereur de Switzerland, Teddy et Tejimboko, na Pessimbote na nani Dadan Zambila Gabriel, le grand sénateur à Brazzaville. Na Pessimbote na Gilles Paul Di Koulumbu, le jeune cadre. Boleki belé donc disque. Rosette la fleur. Et ça la plaisir est trop. Tengal nga côté Rosette la fleur. Rosette la fleur. Miami sonangai na wakina océan poésie alimenta sourire nanga pour l'éternité. Bene pene aéroport ngana tangi mwana ko mwaki kuba mpona batela bolingo yanga na yo mwana mama feza lubukuwe donc on ça mwana tsora verambo pona respect pona ko honorer viwana et pour ba mbakiti ngana signé pena nembi verambo na disque nga pona à combien de fois je l'aime. Ah oui, merci vraiment na Patrick Ediongo, Patrick Eponda, Patrick Ilola, Bozala bo s'abonner belepe et ko sala nga bien bato so bolinganga nga pe na lingi bino bo mesana na kombo la première dame de la presse Marciano Mbia la maman Olive. Bye bye. Mon atier botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur na dambu. Après avoir défilé là-bas, cité Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. Nous avons information à temps réel. Congo température et yena mo pepa sika ya tobina Congo température et yena mo pepa sika